Dernièrement, Abima qui a joué Manzembo na Emoko, Ayembi, Nasuka, il y a 2 jours, je pense, passé. Nasuka, l'air et Nzembo, alobi, oza zoba. Alors, Batumusuba, comment le baké, fallait répondre Kofi. Fallait attendre combat Kofi, mais, même ceux qui, alobi na ye, comme on a raison, parce que, Kofi kofinga fali eleki mingi atinda batu na ye bafuninga fali boye na boye na ba bêtise parce que ye Kofi atinga azali wana ko soki batu bafinga Kofi na mafinga boyebi Kofi ndenge azana so batu balobi bafinga ye o batu bayebi et puis maman na poto et belé comme na poto Kofi ayeba na pona papa wemba mutu nyonso ayeba na sima mutu mutu nyonso ayembaka na sima mutu Kofi ayembela papa wemba Nzembo ya nini Shamazulu papa wemba pa yembele mais tu mélanges tout madame. Tala. Tika mongol oyo. Tu mélanges tout. Kofi fa luka asilama abima na grande porte. Aza mutu munene asale belé na musique à Congo a se respecter. Ok. Sans se respecter à robima na petite porte avec humiliation. Parce que parce que pendant mais na lobby likambu yoso mo likama malam na lobby te parce que justement ozo comprendre te oza trop fanatique ozo comprendre te maman eza bona fanatique tu as terminé Boris maman na silicité zana loba Kofi abimisi sindi abimisi album tala ba dérapage na e à quelle conférence de presse alingi sindi aloba eloko te okomisi pa sindi jalousie na bino eza ndenge nini jalousie na bino eza ndenge nini jalousie ko ya Kofi na ya nini jalousie Boris Kofinga te s'il vous plaît Boris tula oyo Boris Kofinga te pardon Sindi asali nini Sindi Papa, donc yondo zo fana kwiti bose consola na ba panel boza abima tuna yo bozo comprendre rien ceux qui vont passer conseil te abima na porta mukuru elongi mabe Boris s'il vous plaît ils ont nécessaire te au finga s'il te plaît non allez s'il vous plaît parce que ça sert à rien sena mati eza po papa ozofinga makasi okofinga mwasi boye te okofinga boye te mama vraiment au début mama tourna ngai ekoloba bozala pe makambo yango yango oyo o bazokondane kutubo attendez je parle bobanda kofinga na awa olobaki te omoni ata bodiscute okobanda yo finga mwasi ya bato te na réseaux sociaux oyo ozakano bafingi awa Kofi zoba aza zoba ah ok merci tofinga biso pe tofinga finga na ngai na yo kokota mwasi te mama te tofinga na ngai na yo nde mona zoba mwasi nde nani tofinga na biso na otes kofili ngana loba kangani donc nini wana ni micro nyama wana micro. Allô, bonsoir ma soeur. Tika biso toloba. Papa Boris. Mais ma soeur.
Mais bonsoir. Mais nalobi bonsoir. Bon, pourquoi? Parce que les autres finissent à Kofi, il fallait pas ça dans bon côté. Donc, il n'y a rien, ils ont juste aux autres qui sont congolais comme toi. Et puis, ils ont des références dans la base. A fini Kofi Zoba. Asali yo gagna que l'autre côté pas Kofi, ils ont bâti. A fini Kofi Zoba. Asali nini? Maman wana. Niveau. Elongiwana. Donc non, c'est pas juste mon frère. C'est pas juste. Elongiwana. Si vous voulez que ça sali carrière naïe, que ça soit bambou. Azo continuer. C'est pas un souci, mais c'est pas, tu n'as pas intérêt à insulter tous ces réseaux sociaux. Vous avez ça va tout ridicule. Vous avez est-ce que vous sentez que tu ne peux pas te comporter de la sorte? Tu n'as pas honte. Je suis de femme comme ça. Eh, mais c'est honteux de ta part, c'est honteux. Pourquoi aujourd'hui il n'est pas confié? Ton côté les confiés, ton côté les confiés, mon frère, tu as intérêt à t'éteindre. Les Kofi Olomide, ils n'insultent pas. Ce sont les gens qui sont responsables. Maintenant, responsable, oui, mais c'est une star. Nous poussions maintenant sortir pour commencer à insulter. Vous voyez, tout ce que maintenant on sort. Quel que soit l'âge, même 50 et 60 ans, nous sommes maintenant debout. Nous, les fans de Kofi Olomide. Parce qu'on était très calme. Donc, vous croyez que c'est vous qui avez le contrôle d'insulter Kofi Olomide. Parce que vous ne l'avez pas. Vous voyez, maintenant, nous, à notre tour, on sort maintenant. Donc, on va commencer à insulter comme vous. Vous voyez? Donc, vous avez quoi? On a aussi l'obligation que nous devons sortir tout le monde. Donc, quel que soit l'âge maintenant, on sort maintenant. Vous voyez, parce qu'on était très calme. Vous voyez, très calme. Maintenant, on sort maintenant, on commence maintenant à s'insulter. Parce que vous croyez qu'il y avait des monopoles d'insulter les gens. Vous voyez que moi j'ai 30 ans, donc tu dois insulter Kofi Olomide. Vous voyez, les visas pour inciter Kofi Olomide. Là, vous voyez, Kofi, il ne calcule même pas Fali. Non, vous voyez. Donc, il a pris l'enfant de Kofi Olomide. Il commence à se promener avec la femme de Kofi Olomide. Mais si Kofi le fait ça, Kofi, Madame c'est ça. Vous voyez, donc, chez vous, vous avez donc, c'est bien de faire tout le mal. Mais Kofi Olomide, il doit rester calme. Cela ne peut plus encore se passer. Vous voyez, tous les fans de Kofi, donc ils sont maintenant debout, quel que soit l'âge. Parce que vous croyez que c'est vous qui avez maintenant le monopole d'insulter des filles, donc devenir du n'importe quoi. Vous voyez les choses. On va commencer à s'insulter. Donc, parce que ça en est de trop. Fali, il n'est pas sain. C'est lui qui envoie les gens pour insulter Kofi Olomide. Bonsoir les papas. Mesdames ici, avec de mauvaises figures là, ils viennent donc ici dire que Kofi Zoba. Bonsoir les papas. Ça c'est quoi ça? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Kofi Zoba. Envoyez cette dame là. Avec donc la figure qu'elle a là, cette mauvaise figure, vous voyez, elle vient dire que Kofi Zoba, vous voyez, c'est bien ça, ce n'est pas bien, elle est Zoba, vous n'avez pas chaque fois Kofi. S'il vous plaît, Boris. Les warriors, vous n'avez pas les monopoles. On est Maurice Yoga, pardon. Si vous nous écoutez aussi, n'est pas votre ami. Si vous avez aussi, donc, voyez, donne-moi une chanson avant que Fali, il ne soit
c'est Kofi. Donne-moi une chanson. Vous voyez, c'est Kofi qui a fait que vous aussi, vous venez parler. Boris, c'est quoi? C'est Boris. Vous voyez, c'est Kofi là. Vous insultez chaque jour. Boris, c'est la machine à Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous sommes des responsables. Alors, comme on était très calme, on vous a laissé insulter, maintenant tout le monde. Pervers narcissique, na mokonzi na Kofi, ka pervers narcissique. Ya mukasi bo bande ya koleka na réseau bo banda ogangi là-bas. Insulter, on vient aussi insulter. Vous voyez, on va insulter. Et on connaît plus que vous insulter. On va insulter plus que vous. 3 000, 2000. Merci beaucoup. Bye bye. Ne croyez pas que moi je suis. Non. Voyez, je vous dis ceci que vous insultez, on incite. Bon, s'il vous plaît, pardon. Please. C'est le tour de qui de parler. Quand ça sera un peu de stabilité, je pourrais remonter. Parce que là. Oui, maman, moi j'allais dire, Galina Lobakamukia, au fait, le truc ici avec Kofi, que pour les musiciens, pour ça succès, les Andengue, les Azodiens, mais la succès, il a fallu. Et du coup, tous les liés, Aza Moukolo a se respecter. Aza fait 50-50, maman né, Aza se radio. Donc ceux qui t'ont les liés, à qui fait la se radio, à qui les fait Ce que tu dis, c'est pas gentil. C'est que tu pas Maman, bonjour tout le monde. Laissez quelqu'un parler. Mais c'est qui avec les gens là qui fait du akena maman Biliabe akena frère na fali donc alingi ba musicien basa la succès des akaye on toza sur la besoin na été bino ba fana ko ba déplacer au Kende Congo za munene ko ka dikande que nos musiciens c'est ça Ils devraient tout sur la nenga kimia. Kitisa nani Kitisa s'il vous plaît maman yo nani moi je suis aussi comme nous ça fait un point de vue na hier. Alors, on a Kofi Azanani 50-50. Que quelqu'un n'est pas 100%, c'est pas une insulte. Oh. Tout le monde a le monopole d'insulter, mais pourquoi monsieur tout ça Insulter, pas insulter. Déjà. Pas du respect quand même. Tu nous déranges. Comment il passe la fin et monte. Faut voir ça quand même dans maturité, faut voir ça quand même dans bongo dans mouton na bino. Moi j'ai cité personne mais je parlais de ce fait. Et pourquoi vous voyez le makambo pam tant que bandaki na maman lilinga lobi votre pratique tranquille azana posa ko kota suma makambo falité mais l'histoire doit rester histoire. Fali passer à la quartier c'est Fali. Ouais, mais on va généraliser sur ça. Il a fait maintenant sa vie. C'est comme si tu avais un enfant. Mais oui, c'est bien, bravo. Vu maintenant. Tu ne vas pas le connaître. Oui, mais bravo. Je suis ton père. Tu vas pas Et là, les amis, vous n'arrivez pas à t'approcher. Bravo à Fali. Mais il ne faut pas envoyer les gens pour inciter Kofi à chaque fois. Kofi. C'est ça qu'on est. C'est un frustré de la vie. C'est un frustré. Frustré, c'est pas insulter. C'est un état de quelqu'un. Il est frustré. Est-ce que écoute, monsieur, mais cette, ce qui est français, parce que aux hommes,
balobaki Oui, ma français. alobaki j'ai souhaité alobaki te alingi il faut boyebaka ndenge nini ya Il politique souhaiterait. Et maintenant, on l'a répondu quoi? Si tu veux que je vienne. mais aboyeki na ye teli ye Demande à mon patron. Et yes, quoi, c'est lui qui va pour la bonne. non asiliki te asilikeli waka yo moni asilikeli waka Non, Kofi, commence à se faire vieux. bolingi kokokosomaka mokende ngo à l'envers pourquoi Non, Kofi, c'est mauvais sport vieux. Il doit arrêter. T'as la conférence de... Arrêtez. bino ne bababaki na bazosala basombisomi babiye na bambongo ya leta yokasi biso Hors sujet. les effets sont là tous les effets sont là bosombi batike na bino moko mutu moko aza tike te lakisanga tike na oyo sombi oyo stade de France lakisanga tike Mais moi, je suis le frère de Dieu. Je sais pas. Moi, je vais rentrer directement. bato basongi babiye papa tozalaka mpe na oyebi teke avant de jour kotinda Attends, tu en fait. mais biso bakongolais toza bazoba biso bakongolais yo moboni kongo tobonga te toza bazoba biso bakongolais to bazoba balobi bia mbongo bazosala projet bapesa fali projet mbongo edimi te balingi bapesa ye mbongo biso koto bazoba boye toza bazoba ko biso bakongolais bazoba yo moni kongo tobonga te to bazoba mbongo edimi te eza projet fali bapesa basali fali mbongo yango Bizarrement, biso bakongolais yo kongo tobonga te zoba mo baye azwi mbongo be 44 millions botiki Barcelone bambongo ezokende zoba mo azwi 300 quelques millions na Congo kongo ebonga ndeni po toza bazoba balobi bien eza kroki bakopesa fali mbongo bazosala bapesa fali bapesi ete makambo esi esalemaki tika na kokotala bon de toute façon toza kuna te toza na makambo atiaki tobandela nani discussion na ndenga normal na ndenga logique si vous plaît les gars ko fait tika buzoba za tata mukolo tika buzoba atika buzoba tapa moi sur c'est faire nerveux parce que faire bino papa mais respecter tata mukolo balingi ka beaucoup bonjour maman Lili bonjour bandeko nyoso tata mukolo balingi kota makambo ba miki tout le temps nazomona suki pemba na te oh là là oyebi soki bozala badeba bomutaki bozoloba eza na bato ebele toolanda na se voilà tala baréflexion ya motu moko na moko etaki wana buzoba aza buzoba tata moko buzoba yo nde oza tata solo awa bien sûr ngana tata solo ngana na kosala je peux pas être sur mon gosse mais na niveau na ya même pas cheville yo tata mwana neka moko akopesa yo aleki yo na famille pas comme Kofi. Non, kaka kotanga fali et bozoba na ye gouvernement ba musicien babetaka na poto bazelaka babeta mpona mbongo moko gouvernement point d'interrogation. Il faut arrêter des choses là s'il vous plaît. Ce sont des futilités. Voilà. Ezali normal musicien nyonso azobeta na pays ya libanda international neti ba France na stade ya France ya monene eza normal culture na ye congolais et accompagné camerounais ou guinéen malien azobeta se baba pese mongo nalobi azobeta na France non azobeta na France nalobi honneur ya mboka na bino na mboka ya mboka na ye alors culture na ye ou azobetela musique eza na ministère ou pas Ayana Kamura, tu sais pas, informe-toi, les concerts qu'il fait en dehors du pays, il est soutenu par le gouvernement français. T'es malade ou quoi? Et je vérifie bien, tout ce qui est compréhension ya comprendre yote ba musicien bazali na ministère ya culture na bango te na mboka na biso toza babete toza banyama soki ministère ya culture et art accompagné lokumu ya RDC ezobeta na stade de France où est le mal il faut soit ça m'étonne
Et ça pour nous, première chose, et ça déjà, on a déjà producteur à ça, que c'est cela qui, on est allé en compagnie, kaka ya mboka na ye, désolé, na été ma boko na ba journaliste, na ba chronifuati, ba o ba olinga ba ya, ba ko tia visibilité na bango ba profiter na mboka international ya France, na concert au Congolais ko beta, ba ko en profiter. C'est tout. Botika ba haine. Ça sert à rien, frérot. C'est qui est la haine et où t'es pas papa Mukolo, au hasard, cheveux crise partout. Tout à fait. La conférence n'a yé, pourquoi au toucher, Oyo, oh, Aria Kamura, combien de dates déjà? Pour la toucher quand même. C'est ça, Mukolo dit, toi, il souffre d'entendre les autres aussi, non? Papa, non, mais il y a une personnalité à confier, c'est tout. Non, parce que c'est une personnalité. Mon frère, on habite tous à la Mikolo, Moutou, on les Canadiens. Non, mais maître Bol, les Canadiens, même là. Maître Bol, lobby, est-ce qu'on touche Kofi? Et bon, il y a un avec beaucoup de sagesse. Attends, on avec beaucoup de sagesse. Parce que l'hiver nae a commis na kamura pas seki alobi ke na kamura veut dire que 3 jours bani ça a fini mon touté. Mais les effets sont là, il a fait 3 dates, 3 seuls. Et tant que frère Bouébaka Valère na Kofi na lelo na Congo, il est le seul légende. Icône qui nous reste. Il est premier légende, icône qui nous reste. C'est là avec moi je parle honnêtement. Mais ma bezanini, la personnalité à Moutou, Babylon nini yo zoloba, pe Moutango mwana na yo, personnalité na yo moko valeur na yo moko en fait. On est là, on est dans le sérieux. Tout ça, la biso on boit barando théo, boité biso to ebiki, Kofi Azali, papa, il a fallu musiquement. Et deuxièmement, ebiki Kofi Azali, le seul genre, il connaît la biso à Mouka, qui nous reste. Ici, est-ce qu'on a Bouba, Aza papa et Esther. Ma théâtre d'ailleurs, ça doit ça là, monde entier le suivrait. Monde entier le suivrait. C'est pas nous. C'est ça en fait. En grosso modo, quand on a fait body alanda na été. Papa na biso tolingaki bongo na buzo banae. Où est le mal? On accepte aussi. Mais toi accepté que Ramuta Bouzoba, franchement, il commence à trop faire le gamin. On accepte tout en fait. On accepte tout. Et là, quand ça la biso pouvoir, que tous à la marcasse, que moi, individuellement à répondre à Kaïti. Donc, na ceux qui en a pas pour Kolo. Oui, vas-y, parle. Oui, vas-y, parle. Bonjour, bienvenue. Ouais, bonjour. Na sepeli na minute opesi ngai. Na koloba boye pona Fally na Kofi. Donc, histoire ya Fally na Kofi, eza pasi na mawa. Pourquoi na wa bongo? Fally a zoko opportunité mwa bien pa ya Kofi. Oyo, ba doa ba hérité, ba lela et pa ya Wera. Wera mtema mabe, hein? Kofi a pa na ba makamna ye wana, gosimba basi, mais Kofi a la mtema malam kolega Wera. Il a fait quoi, le mtema malamu? Pour na Fally, tu veux dire monter au malamu? Kofi, tout le monde a eloko oyo, a meka kosala epa ya Fally ke pour asalisa album na kati ya quartier latin. Eloko wana, eza eloko chaka lo moni de album Massidia. Ndeko na ngai bozela nano, bobebisela panel ya mangana. Parce que c'est aussi autant la bénédiction ma musicien nyonso ya quartier la terre pour le dig ça. Botika loba pourquoi bien on y a loba tika muninga loba s'il vous plaît. Panel on a basinale yango na live on a basinale yango. Bozo bebisela la vidéo, bozela so na silisi bongo pour encadrer ngai, to bo rebondir. Et là, bon, problème, c'est là, il venait qui te combattre, qu'au final, n'a avec quoi. Le bâti n'a souka, mon frère, s'il vous plaît.
Déclaration na sisi après aux motion na yo au rebondir au expliquer c'est la vie mabe au clarifier mais na lo ba o eza vrai na ni lo ba boye iloko o Kofi asala epa ya fali wera atikala kosala yango te ni epa ya fere tara tala ya fere na maison mère mongongo muke wana ba vita imana siko wera asalela ndenge papa imbasela redi ndenge Kofi asela Kofi nani fali de wera kosala yango te héritier moko aleka na émission alela lobaki vie na lele liye ne fils album me yo moko lia mbongo nyonso mais ngana zawa ne sala album wera buda mais Kofi quel que soit ma benaï veut quoi de depuis la sensible toi mamba momi wane kinda sango mais le wana sala et pesa fali o bobenga soit disant ma papu soit disant te ma papu na ignoré te bolimbisa ngai selon bi soit disant et bimi wana ignoré pesa fali ma papu o fali pas comme lelo tout le monde peut fali comme danger lelo pour que ba fungolela il faut bon reconnaître pas tu wana Pesanga Kofi qui a produit l'album Droit Chemin, tu veux dire ça? Pour le Bagassal et l'album, c'est Kofi qui a produit le Droit Chemin, c'est ça? Il n'a même pas participé dedans. Kofi a produit le Droit Chemin. Je vais répondre à la question au lobby kaka. Moko au lobby mamba solo. Tobandi na fali. Après na comment na oya faire na héritier. Fali, Kofi n'avait pas le choix. Parce que, je sais quitté Kofi et comment qui n'a quartier latin, Kofi sera il faut abuser mon Fali, Ponzimbo, Anabemba, Bale pour ça la sexy. Oui, bien, on va dire mon otanga, ce que tu t'aimes. Au Bayemba Kakana Kofi, au Ekartona, Tilelo. Et ça la raba sexy. Alors, Kofi avec na choix tuni ba musicien nyoso bolanda ba interview na ba émission ya ba musicien ya quartier latin o ba bitaka masolo o bo comprendre ba lobaki bango tango Kofi tuni bomba bande ko banga nana lingi fallait asala album mais parmi quelques-uns ba septaki ba banga ko Kofi te mais ba bi Kofi likambwana pour à lâcher yango pour quartier latin et accompagner Fali. C'était pas facile. Pour faire l'engagement longue libéré. C'est facile parce que ma compagnie. Pardon. Kofi Abela. Moi je te le dis. Ah, tu étais là. Yokanga tikana na bana sisa. Kofi Abela, Kobela ya beauté malade. Seigneur non, analyse la vie arabie. Yokanga na sisa s'il vous plaît mon frère. Obi Kofi Abela pourquoi? Parce que Kofi ne voulait pas Koglongo ya Fali que Fali a kendinanu Kolongwana d'abord. Alors, ceux qui a boya qui va accompagner Fali ti Fali alingaki akende ko beta misiki na libanda yemoko na batu ya libanda. Alors, nous sommes essayés qui confesse qui po afrena kaka Fali. Fali a toujours na confiance na yi. Toujours. Abima libanda quartier la tente azala toujours na quartier la tente bobi niveau oyo Kofi lingila ka Fali te mon frère na sabino lelo Kofi linga Fali ko leka ba mise nyonso a Congo ngana zolo bana bino ngana sola na Kofi na téléphone nga point d'interrogation Kofi alinga ka Fali. Alors, Nassi Salagala ça fait deuxième fois que tu as Fali Kofi à la chaki kaka ifi lobby kuwega ta motema mabe limbisanga te obi kofuta motema malamu na la bi kofeda na choite ifaki sala mabobo pona wega na fere bango bakimi wega nde bakimi wega nde bakimi basengite le marki bakimi bake kosala mukili na bango bakimi na bango nyonso ba leader nyonso mulopwe Bill Kitoni na ye bakimi bate osala ki succès na bango ndenge bomona ki ekendaki place ni basengaki wera obe basenga wera luvunu héritier pareil héritier senga wera ndeni ngala kutena héritier na Paris
héritier Kimi kuna yoka pardon mon frère boyo kaka na obo na héritier le monde a émission putain de la lobby la terre na vie exemple qui t'assiste na héritier héritier maman na landa on a émission qui tala ngai héritier c'est la si ça moi minute na ngai na chité na longwa nenga longwa témoignage ya mabe alobaki na wera ya kotia coup de pouce luvunu mexi na suki ndeko zelala si sa minute na panelo tozo kabola maloba biti atinda Karine mokonza ina koshite na nini na eloko boye na koshite boye oyebi fali fo ayebila eloko oyo barakontre ya nyonso na Didiston eloko wana ezobima libanda ya musique eza mpenza propre te na kiti na biso vraiment na bajare ya musique na biso ne banda so bwana problème ya musique yo na mwana ya mutu boza na ye na problème na musique babiloko wana bo eza mpe ya kitoko te eloko wana eza mpe ya kitoko te vraiment po ye mpe azongisele flèche retour ezala mabe aoyoka pasi ozo comprendre soki tona problème ya miziki tosuki na miziki ya ozalaki tona problème ya miziki mona beteli mwasi na oyo bokabwana tu biso na bafoto biso non lo wana ya propre te fere ya kosala eloko wana te ndenge fali azokwede bango na kolia mbongo oyo Didiston akomi nani na célébrité ya makasi de nsima fa aolia mbongo Didiston aza mbola te Didiston chaque mois mbongo papa tika babiloko wana yana omona Didiston wapi pa fali azolia omona fali wapi pa badidiston azolia polo babakangamaka mokono azongeli oyo lisusu nati osu na nzela oyebi ke Kofi na fali basala famille à part musique soki lelo oyo na fali eza kosimba te Kofi mélanger. Maman Liliane, donc 3 minutes. Boy barango ba concurrence le chronomètre to le bana mais depuis tout à l'heure si quand mettre franchement confiance pour ça Nicolo bo gérer temps bon ni maman la boss na comment gérer tout ça na bino pourquoi vous voulez à un moment où vous êtes des adultes c'est normal. Mon qu'on a seule réponse. Mettre sur le pardon. La musique jamais te retient la libota na famille. Jamais fallait que boya de biso approcher parce que yena Kofi bazana barankin entre bango ya mama musique lu vunu. Donc ngai na zolo yo bazana betero bana mona nana ke topi na Kofi ba bana bakanga ba photo yo yango yo lingi. Didiston asombe manini na via fali. Didiston manini na comprendre hotel Kofi a lo. Répondre nga yo yango yo lingi nana ke topi. Maman na mettre bola na solina Kofi na téléphone abina nga boy ye côté na ye bazolo baki ya linga boma fali limbisa yoka mutoyo abi mettre mutoyo nga na lingi na boma azo solola na mwasi na nga ex na nga na mwana na nga est-ce na lingi vraiment na bomé ya solo aseki na pe la seki na bise na BTV ayana ka babanda mama musique ne ba oloba bongo. Donc, plus jamais de la vie moko, tout sur la ramamboza clair et net, fallait na Kofi bana baraki na musique qui non ya famille hein. Dans ce sens on a monté nao, Didiston na ko approcher fallait. Ah, le rôle à biso ba luta oyo s'il te plaît. Il y a la biso ba message de la na. Non boza ko kabola artiste musicien pour ya ba. Ya makambo ya vidéo tout le monde yango ba audio bosola na Kofi yango. Oui, la biso ba trafic de filières cité s'il te plaît. S'il vous plaît, ngana no bagaboy. Toza mikolo to solo la. Kofi te moko, il faut arrêter. Ngana no baboy moni Kofi azane loko moko te a convié par Fali. Fali c'est un bon musicien.
en tout cas wana tokoboya yango te mais histoire ndenge biso nde tolingi te bolongola yango parce que koyebana na ye ezali kaka na quartier la te toyeba na tala la te toyeba na biso ayebanaka te. Rex, laisse-moi parler s'il vous plaît. Rex, laisse-moi parler. Ozo ko interrompre bato pe trop s'il vous plaît. Toza mikolo. Oh.